Matondo mingi, bamama batata bandeko, balandi ya Congo Bololo, balandi ya 3 fois www.radiokachopa.com. Alors donc voilà, nga na pesi bino ba losako, na pesi bino ba yenge, ba mbote na bino banso, yango ezali ko senga, pe ezali ko loba ete, epai wapi bino bobelami na poko na lelo. Lelo ya solo penda mama batata bandeko ezali mokolo ya tuku mibale na minei sanza ya mwambi mobu ya koto mibale na zomi na sambo. Bongo bamama batata bandeko toye mpo na ete tokoka solo penda kosolola pamba te bandeko batuni balobi bon depuis to annonsaki événement ya le 21 août et papi soulèvement oyo elingaki kosalema na kati na mboka République démocratique du Congo kasi bandeko bamoni Congo bololo eyete pona kopesa biso suite ya ba événement pe kopesa biso ndenge nini malengelami bolimbisi malengelami pona mikolo mizali koya. Alors bama batata bandeko soki bomonaki ngai te na mikolo oyo depuis le 22 le 23 na kati na Congo bololo te bandeko boye bango te misala toza na bamboka oyo tozelaka ba $10 te ndenge oyo tambwe alobaka kanisaka ete tout le monde bakonoboka na $10 mais biso tokendaka misala bama batata bandeko yango wana omoni ke événement ya le 21 août ekutaki nga na mosala oyo tozali kosala après-midi moyen ya kosala ba video mpona koinforme bino suite ya ba événement ezali te. Tala biso wana toza na repo na mokolo mwa lelo toye mpona topesa bino suite ya ba événement. Alors bama batata bandeko le 21 août 2017 oyo ezalaki prévu événement monene mpona soulèvement populaire. Mais eloko na ko expliquer na bandeko ete soulèvement populaire ezali likambo ya moto moko te, ezali likambo ya groupe moko songolo te, ezali likambo etali ba oyo babengami ba congolais nyonso. C'est-à-dire ba babengami mabota nyonso. Bon tu kana likambo ba congolais parce que le mot pe congolais et ça rappelle mususu na soni parce que toza ba français te pona ni toke na kolata identité ya congolaise parce que wana ezali identité ya bapaya bien sûr parce que na kati na mboka na biso toza na balokota na biso. Alors esengeli sikoyo to bengama na lokota na biso. Lokola tozali kuna na mabota la République démocratique du Congo ou ezali donc sous-continent ou ezali colonie ya ex-belge donc tozali na mabota oyo basangisaki biso na makasi par la force des armes et que baye kotia biso liboke moko bapesi biso identité wana identité congolaise qui est identité contraire na bolokota na biso. Alors donc tozali wana tozali na bangala le peuple ngala tozali na peuple mongo tozali na peuple congo tozali na peuple luba tozali na peuple tetela tozali na peuple lokele tozali na peuple nande tozali na peuple kusu tozali na peuple lunda tozali na peuple bembe tozali ebele wana bama batata bandeko ce sont des peuples tozali ba peuple tozali mabota tozali mabota. Alors kokenda kolata identité ya congolais ezali kaka mabe likolo ya mabe lokolo ezali mabe likolo ya mabe yango pe wana toza kobenga kaka ke congolais parce que to mesali na yango eloko bato ba mesali na yango ba luka ndenge ya kososolote toyeba mpona nini tobengani ba congolais. Alors donc voilà bama batata bandeko donc ezali likambo ya libota moko te libota ya ba Congo nde basala mpona le reste ya mabota ekomi lokola habitude parce que na époque ya indépendance oyo tozwaki na maboko ya babelge ezalaki kaka bakongo bato basalaki yango bakongo na nzela ya bako basalaki yango na le reste ya mabota mosusu oyo babandaki kotala tout simplement lokola spectacle babandaki meme kolobaki ete bino bakongo boyebi kosala tonga te mais kasi boyebi kosenga lipanda na mondele donc le reste ya mabota bayebaki tina ya indépendance te
mais tala na sima yango banani ba se réjouir na na indépendance wana ezali toujours bato baboyaki indépendance. Alors bango nde bato ba se réjouissaki na indépendance wana bazwi bokonzi pendant 32 ans. Alors bama batata bandeko, donc voilà, likambo ya soulèvement populaire ezali likambo ya biso nyonso. Ou bien bandeko bayebi eloko babengi soulèvement populaire, peut-être tina soulèvement populaire ezali nini. Nako expliquer. Soulèvement populaire eza ko bengama parce que tozali sous la domination, sous occupation ya ba Tutsi rwandais. C'est-à-dire libota ya ba Tutsi elongo epa na bango na Rwanda eye epa na biso ko vandela biso. Alors na mokonzi na bango, chef na bango Hippolyte Kanambe. Et peut-être bandeko baza na kati na mboka bayebi te ke Hippolyte Kanambe azali mopaya, azali Tutsi rwandais oyo ayaki ko se masquer na kombo ya Joseph Kabila. Malheur on est que parce que komona bandeko mosu bazo ko ba toujours ko benga ye Joseph Kabila parce que bayebi te ke mutu wana aza mopaya et que aye ko représenter ba intérêt ya ba Tutsi power na kati ya mboka wana. Yango wana ba oyo ba comprendre que non, tozali sous occupation, yangwana baza ko benga soulèvement populaire. Et les Bakongos qui sont des visionnaires, bien sûr, acceptons et avouons-le, balobi que parce qu'ils ont un leader charismatique qui voit beaucoup plus loin, na kombe ya Fumomanda Semi, yangwana a bengi si soulèvement populaire poto se débarrasser na bapaya oyo baye ko konza biso na kati ya mboka na biso. Alors, un peuple visionnaire censé de comprendre Makambo, akosala nini akoya ko se rejoindre na mouvement ya soulèvement populaire pour na kobenga na bapaya poto récupérer souveraineté na biso. Ozomona mama batata bandeko. Alors donc ezali likambo ya libota moko songolote, mais ezali likambo ya biso nyonso, ezali likambo ya honneur. Ezali likambo ya honneur na biso. Ozomona. Ezali du côté ba journaliste o baza ko lobela likambo yango te. C'est parce que bazali na côté l'occupation. Parce que ce bazali na côté occupation te, nde bakoyi ko lobela yango ke non, mboka ezali sous occupation et que moto oyo aza ko représenter occupation wana ezali Hippolyte Kanambe ala Joseph Kabila na ba 3000 bandeko na Tutsi rwandais oyo baza ko luka ko sala ce qu'on appelle le Tutsi power. Voilà tina soulèvement. Alors le 21 août, et sengela ki soulèvement et Salema, bien sûr, mais qu'est-ce qui s'est passé que tout le monde a un dispositif militaire na kati ya Kinshasa? C'est comme si on était en état de guerre. Qu'est-ce qui s'est passé que soulèvement populaire et Salemité? À la veille à soulèvement populaire, ndekonabiso, les services secrets ya Bundu dia Congo, bango bakotaki na kati kuna kotala maye oyo pouvoir d'occupation elengelaki po na soulèvement populaire wana. Ke ko constate que gouvernement d'occupation et kotaki réunion bazui mokano décision to lobelaki la fois passée et que balatisa banamura qui tendi ya rouge pe uniforme ya BDK comme ça bako se mêler na kati ya soulèvement populaire pour basala massacre à grande échelle. Alors tango voyons il y a service secret à BDK eko constater loko wana. Alors donc bazonga kisima bazwa ki décision akeno soulèvement populaire eko kakosale mate kasi banosa ki yango avante batiki bango basala dépense na bango basala nini bakotisa basoda ndenge bakoti wana ndenge dispositif militaire ndenge bomonaki na kati ya Kinshasa yango wana. Donc soulèvement populaire et Salemaki compte tenu non soit ya kuboya bain de sang ya bandeko na biso na kati ya Kinshasa. Mais de toute façon na reste ya mboka, par exemple na Congo central, na Songololo, na Kimpese, pa wapi bango kuna batelemaki bien sûr, batelemaki
basalaki manifestation. Mais manifestation, oyo bandeko bandaki kozela, ya grande ampleur plutôt, engai kosalema na kati ya mboka Kinshasa, oyo epai wapi, bomonaki te, en tout cas, bamikenge, batelemaki deja, bandeko na biso ya BDK, batelemaki deja, mais kasi, na information wana bapesaki, alors donc, baye ko se retirer, pour na ko éviter le bain de sang, oyo balingaki ko tia, yango, na nzoto, na ya BDK, ya mouvement politico-religieux, otobengi BDK, bama batata bandeko. Alors, pour que bango, maye na bango zaki nini, koluka ko diaboliser BDK, et que voilà, tala BDK sali massacre, ya population, et pourtant, bango moko bato basali massacre wana. Et voilà, ba dépenser bambongo na bango pour rien, ya kosombaka ba bilamba na pona kolatsa bana mura, ba dépenser bambongo na bango pour rien, pona kotia ba dispositif militaire toute la journée. Nakati ya mboka na vous voyez combien ça coûte, quand on met un dispositif militaire dans une ville comme Kinshasa. Alors, mes chers frères et sœurs, alors, en tout cas, là, essayez un peu de faire un peu le décompte. Combien ils ont dépensé en matière de l'argent et en matière yabato. Combien ils ont dépensé? Beaucoup d'argent. Pour la journée moko, parce que c'était toute la journée que l'armée était mobilisée, la police était mobilisée dans toute la capitale de la République démocratique du Congo. Alors, donc voilà, ce que Botalabino Moko, qui a peur de qui? C'est ça, Mutuna Boko Komituna. Qui est victorieux dans ces moments-là? Voilà. Donc c'est BDK qui est victorieux. Parce que a sali été gouvernement d'occupation a ça la dépense énorme. Oyo a sala ki mokolo wana ba batata bande ko mbongo ngo pe d'ailleurs ba futa kanango bande ko na bisote bazali impayé des mois et des mois. Ozomona ke le gouvernement d'occupation a peur de BDK, a peur de Mikenge, a peur, n'est-ce pas, de Bundu de Congo, a peur de vrais combattants que le reste des politicaires au Boyebi. Tango bango basala kaba no sakaba marche na bango mona kaba dispositif militaire ndengo bomona ki wanate. Alors bama batata mango esengeli popo kokakoye bayango à la veille il y a manifestation à soulèvement populaire wana. À la veille à soulèvement populaire, Monisco a sa kota kipe na makambo yango foboye bango et pas wapi a metaki en garde mfumo mandansemi pe a metaki en garde Hippolyte Kanambe, c'est-à-dire à mettre en garde le mouvement politico-religieux où ils allaient se défendre contre l'occupation, na le gouvernement d'occupation dirigé par Hippolyte Kanambe. Monisco a kota ki déjà na kati ya makamwana pona kokebisa parce que a monaki déjà comment est-ce que le gouvernement d'occupation a se préparé qui pona kosala le massacre na kati ya mboka wana. Alors lokola ba service secret à Bundu de Congo, ils allaient donc un service secret voyant et mona kana musika. Alors donc voilà, yangwano mona qui était marche à soulèvement populaire et salemaki mokolo wana te pour tout lingi bain de santé. Bama batata bande ko sengeli to protéger bande ko na biso bakoka ko silate na gouvernement d'occupation. Mais étude que wana ezali tout simplement qui n'est pas remise parce que tokoko bakaka bama batata jusqu'à ce que toko libéré. Au moins soulèvement populaire et ça les makana mokolo moko te. Frappe babeta yango na mokolo moko te. Tango bakendaki ko beta Libye, Kadhafi babeta ki yango na mokolo moko te et pourtant bango basalaki coalition coalition ya ba armée la plus puissante basali coalition pour bakendo beta Kadhafi la Libye et salaki plusieurs jours pour te bakoka ko koma à bout ya Kadhafi et salaki plusieurs jours pour que bakenda ko koma à bout ya ko déloger Saddam Hussein na Irak. Alors pourquoi et pas na biso ba ma batata bandeko bozali ko s'attendre na un petit groupe de rien qui a salata coalition te alors akenda ko koma au bout
il y a un jour, 2 jours, il y a gouvernement d'occupation où ils allaient na donc na balie na ye oyo baza kosunga ye po bavandaka wana. Alors il faut bomeka kosalaka baanalyse wana, il faut bomeka kotala na baangle wana. Alors vous comprendre yango ke soki bandeko na biso ya BDK bazwaki vraiment appui ya mabota mususu, c'est-à-dire ya bangala, ya bamongo, ya baluba, ya batetela et les autres, banande, babembe, tout ça, ba rejoindre bandeko na biso ya BDK, hein? Mais ça sera une bonne coalition et pas wapi tunge ko se découdre na régime et occupation. Donc rapidement yango wana tozosenga coalition na motu nyonso eza te eloko te bato moko basala bongo biso le reste ya mabota to ya korécupere kaka biloko batieli biso na plan to banda kolia. Non, eza bongo te. Baamérique baeuropéen na baamérique ntango bakei bazwi mokano na bango ya kokenda ko chasser Kadhafi basalaki coalition yango moni basali coalition na bango ya baeuropéen bakei kobengana Kadhafi, hein? Siko biso toza devant l'occupation tuti rwandais ezopika bapoto na bango olie tosala coalition na biso ya mabota na biso ya babantu po tobengana bapaya toza kosala makerepa. Okomona bapoliticien oyo mosusu, hein? Rassemblement na IDPS bango balingi Hippolyte akenda te, bango bazo maintenir Hippolyte pour que a organiser bango ba élection. Mais mes chers frères, mais mopaya koki organiser bino ba élection te, ba élection il faut bino bana mboka botikala bino moko, bobengani mopaya botika bino moko, siko boye ko organiser ba élection ya malamu ya mabota mabino. Mais pona ni bino bolingi kaka mopaya avant na wana organiser bino ba élection. Yango toza vraiment komi tuna na bandeko yo vraiment. Alors mama batata bandeko bana isanga timati na esika wana bokoka komituna bino moko bomeka kososola bomeka pe utiliser cerveau botala bino moko qui a raison et qui a tort. Alors na mawaka na bandeko na biso susu oyo bazo komisa likambo yango lokola likambo ya bundu ya Kongo yango moko, bazo komisa likambo yango lokola likambo ka ya ne mwanda nsemi, bazo komisa likambo yango lokola likambo ka ya mbuta bopelo bobala te, eza likambo ya ne mwanda nsemi te, eza likambo ya BDK te, eza likambo ya mobenga te, eza likambo ya mbota bopele te, eza likambo ya biso nyonso, eza likambo, eza honneur. C'est notre honneur qui est mis en jeu, mes chers frères et sœurs. C'est notre honneur. Quel est ce peuple-là qui peut accepter un autre petit peuple à coloniser Bango? Et aux yeux de tout le monde. Mes chers amis, soyons un peu sérieux, bon, mais capé qu'on raisonner. Besoin de mongonzolo toko, botiana no pembeni, besoin de sens, le common sense. Botiana no nanzela, pour botala. Makamundengeza wokende. Alors voilà, donc voilà bama batata bandeko on ezalaki maye oyo na kokaki ko yebisana bino na kati na Congo bololo oyo pona soulèvement populaire pona nini et salemaki te bama batata bandeko. Voilà les raisons yango topesi bino parce que ba préparatif ya kosala massacre ezalaki vraiment sur le terrain, ezalaki déjà mis hein na terrain pona kosala mabe na bandeko na biso lokola ba voyant peuple ya bundu ya Congo ba monaki na mosika yango na ba communiquer ba moko ete donc marche eko kosalema te lokola kuna na Congo central biloko wana ba dispositif wana ya massacre et tiaki en place te yango bango kuna basalaki manifestation kasi na capitale où ezalaki donc lié ya contestation ya grande échelle et salamaki pour éviter le bain de sang. Voilà un mouvement responsable hein, qu'on appelle Bundu dia Congo. Voilà un homme responsable et visionnaire qu'on appelle Fumo Mwanda Semi Oyo Amonaike. Non, Akoiko Sopa Makila Bande côté. Alors donc, ce n'est qu'une partie remise. Alors donc, suite à l'événement, Tokozoango, Mikolo Mizakoya, Nayeme, un Fumo Mwanda Semi.
Voilà, bama batata bandeko wana ezalaki solo penda, donc likambo etali solo penda soulèvement populaire. Toza be kokoba toko vaincre toujours monguna oye kovandela biso. Tokoti sikoyo na deuxième phase bama batata bandeko tokosola na bino avant tosola na bino tokopesa nano bino Congo dieto oyo le grand maître Fumumwanda Nsemi akomi c'est-à-dire conseil oyo apesi pona bato ya mokili mobimba pe apesi solo penza na bandeko ya bato ya Europe apesi solo penza pe na Amérique pe na biso bana ya katiopa ya kati c'est-à-dire Afrique centrale. Tokolanda conseil wana bongo tokoya ko commenter na conseil wana ya apesi bama batata bandeko na kati ya Congo dieto toko commenter na baoyo balobaka ete Fumumwanda Nsemi azali moto oyo azali kokabola azali moto oyo azali tribaliste azali donc ezali vraiment pasi na bandeko oyo bazo kokoka kososolo te boyebaka yango très bien ke moto moko adindisaka mboka moto moko pe atombolaka mboka mboka lokola Congo oyo ezali na naufrage ezokenda na naufrage moto moko azwa kodindisa yango kombo na Hippolyte Kanambe alias Joseph Kabila eke moto moko kaka nde akobikisa yango na naufrage wana kombo na ye Fumumwanda Nsemi kombo mosusu eza te. Alors moto wana boza ko traiter ye d'un tribaliste mais moto na moto aza na tribu na ye moto na moto ndenge toza na kati ya RDC wana oyo ezali fabrication ya baberge moto na moto aza na libota na ye toza na libota ba Kongo libota bangala libota ba mongo libota ya baluba batetera banande balukele etc balunda toza na libota mais pona ni bolingi kokosa bandeko mosusu bolingi kokosa bandeko mosusu pona bokena na IDPS simbami na baluba c'est un parti ya baluba et simbami na baluba okobanda kuna na nani na mokonzi ya IDPS okuti secrétaire général tititi oketi naso et simbami na baluba parce que eza parti na bango ozomona mais pona ni bokosa bato kenda kuna na Katanga epa Kingo azali eza mabele na ye azo défendre mabele na ye c'est tout à fait normal parce que okoki koloba teke oza na bolingo na libota na yo te bongo kena koza na bolingo na libota bato mosusu ekosimba te wana eza makambo lokuta po il faut d'abord oza na bolingo na libota na yo mongala aza na bolingo ya libota na ye mongala comme ça eko permettre bolingo wana apesa yango na bandeko na ye bamongo oyo pe baza na bolingo na mabele na bango bakosala coalition bakongo baza na bolingo na mabele na bango sikoyo bakopesa bolingo wana pe na bangala bakosala coalition pona kobenga na bapaya mais aussi longtemps que moto na moto aza na bolingo na mabele na ete na libota na ete coalition ekoki kosalema te po tobenga na mopaya donc okuta ba profiter batundu ayebi ke moto wana aza mopaya mais azosala na ye pona ni kosala mal na bandeko na ye bangala parce que il n'aime pas les bangala alors donc esengela sala na mopaya po asala mal na bangala parce que aza nationaliste ngala te. Alors il faut na chaque libota tozwa ba nationaliste ya chaque libota. Alors soki ba nationaliste ya chaque libota ba bimi bakosala coalition na ba mabota mosusu les nationalistes Congo babimi les nationalistes ngala babimi les nationalistes mongo babimi les nationalistes luba babimi basali coalition pour mena ko bundisa mopaya oyo yiko vandela biso. C'est comme ça. Yo sokoza na bolingo ya mabele no ya Kasai te. Hein? Ndenge baluba baza kosala. Hein? Bazo changer bango na ba poste wana na ministre. Hein? Et pourtant bazo ko massacrer bango bandeko. Bato wana so baza na bolingo ya mabele na bango te. Bakosala coalition na bangala na ba Kongo na ba mongo ndenge nini po babenga na mopaya. Ekozala impossible. Tozo lakisa bino ndenge ni ya kobunda bitumbo ezali mozindo mais il faut boza na stratégie ya kobundela yango
na loyenge te. Loyenge te. Nde tozomona bato mosusu bazanga bwanya na ba internet bazanga bwanya. Hein? Zwa moto lokola napesaka exemple zwa moto lokola baboketu. Aza na bwanya te. Mboka na ye mbanda kezokufa azokipaka nango même pas. Et il va s'occuper na makambo ya bakongo, il va s'occuper na makambo ya baluba. Waneza eza lokuta monene. Vous comprenez? Donc moto moko aza ko tambola na loyenge. Na loyenge seulement. Azo ko zwape kera joie ya kofinga moto lokola mfumu mwandansem entu mwanzambi. Mais regardez bateau bazanga mayele na bongo na bango. Hein? Mbanda kezo comme un gros village. Hein? Ils s'en occupent même pas de ça. Osomon. Parce que zana bolingo ya mabele ya bakoko na ete. Mais bokili mbagolanda ye. Akokata ye moto. Alors bama batata bandeko. Ngongezo ke na musika. Na tangela nano bino. Kongo dietu o le grand maître a commis. Botala la sagesse boanya bolingo oyo les grands maîtres fumu mandasemi azanango pona babota nyonso to yakachopa yakati tolanda boke binyonso. Le grand maître Mwandansemi prodigue ses sages conseils à l'Amérique, à l'Europe, à la race bantou d'Afrique centrale. Fumu Mwandansemi azako pesa mateya na Amérique, na Europe, pe na bana na kachopa yakati to benga Afrique centrale. Le Bukongo, c'est une religion écologique des anciens sémites noirs dont les Bakongo sont des descendants en Afrique centrale. Les Bukongo enseignent que l'homme est un Mwanda, esprit divin, vêtu d'un corps physique, ainsi tout homme est fils de Dieu. Na Bukongo ezali côté abiso boye parce que yango ezali religion, ezali secte te ndenge ba media ya bapaya ilobaka parce que bango bakanisi ke religion eza kaka ya bango et que biso tozaka na religion te alors biso tozaka nde na secte. Ozomona? Donc pona bango eloko ya malamu il faut etepa na bango. Eloko ya malamu ekoki utepa na biso te. Alors bino pe ba perroquet bozo copier. Bolo bino wana ezali secte. Donc po bokota na ba secte na bango, hein? Yango wana bokoma komona ya bino mabe. Alors, pour na ba nationaliste ngala Mongo, Congo, Luba, bako jamais ko kumisa biloko bapa, bako kumiso ya bango. Ozomona c'est pour cette biso ba nationaliste ngala, tozo kumisa donc Bundu dia Congo qui est une religion écologique des anciens sémites noirs. Oyo ba religion ya ba koko na biso ya kala ya ba indo. Yango de ko kumisa. Metala bino lokola bokoma na bino donc bizoba zoba. Bozo kumisa na bino ba biloko ya bapaya o ba memeli bino o ekoti bino solo penda na nkunda na kufa. Alors donc Fumu Mwandansemi malobi na Bukongo eza kolakisa biso elobi ete moto azali elimu o elati nzoto. Alors moto yo surtout auti pa na auti pa ya tata Nzambe ya Pungu Tulendo le Seigneur à Congo. Car tous les hommes de la planète Terre est un même Père céleste qui est le Seigneur à Congo ou Nembumba wa Wumba Zulu Yentoto. Autrement dit, Tata Nzambe en Pungu. Fumu Mwandansemi malobi, donc, moto nyonso na kati na mokili oyo, azali na tata moko oyo tobengi Nzambe ya Pungu Tulendo. Na Kikongo balobi Mbumba wa Wumba Zulu Yentoto. Biso surtout toti tata moko. Ainsi, quand les choses ne marchent pas, il est difficile à un grand sage du genre le maître Mwandansemi de se taire et laisser pourrir la situation. Il va parler pour prodiguer des conseils qui sont destinés à résoudre les problèmes posés. Alors na yango, soki makambo ezali kotambola malamu te, et que makambo eza na mikakatano ya kotambola, mais eza vraiment pas si ete molakisi monene lokola Fumu Mwandansemi
avant na kimia aloba te atika situation epola ndenge ezali kopola. Au contraire, akosala nini? Akotelema mpo ete akoka kopesa conseil, apesa mateya na ye oyo ekosala ete tokoka solo mpenza koresoudre likama oyo ekomeli biso. Depuis le commerce d'esclaves, dès le 15e siècle, l'Amérique est rongée par le racisme blanc. Des groupes racistes blancs comme le Ku Klux Klan opèrent depuis le 15e siècle et croient facilement qu'un Allemand vêtu en costume blanc est supérieur à un Allemand vêtu en costume noir. Longwa kalakala na makambo etali bombo kozwa bandeko na biso baindo na bombo na mobu koto moko na kama mitano oyo epa wapi en tout cas Amerike akotaki na likambo etali racisme ya bokeseni ya loposo epa wapi lingomba ya ba Ku Klux Klan yango ebandaki kotambola na mibu wana koto moko na kama mitano ebandaki kotambola bango babandaki kokanisa toujours ke pe bakanisaka ti lelo ete bango lokola balati elamba ya pembe, c'est-à-dire que nzoto ya pembe, loposo pembe, alors bango bazali likolo koleka ba oyo balati elamba costume bakose ya moindo, c'est-à-dire que nzoto ya moindo. Bango bakansaka bango baza likolo koleka baindo. Et pourtant, l'histoire de l'Amérique connaît les Noirs qui sont de loin plus intelligents que les Blancs. En tant que race, la race blanche a plus de savants que la race noire. Et pourtant, na kati na histoire na bango, na histoire na bango ya Amérique, ba yebi malamu ete moto moindo azali mayele makasi koleka solo penza mindele. Ezate par exemple toza komona na kati ya RDC bato lokola ba Hippolyte Kanambe wazata na mayele mokete azomona azali à côté non pas ya un sage moto na bwanya ole a profiter na sagesse ya moto wana pour que akoma mayele ya azoluka nde siko ko combattre ko boma ye pour éliminer ye. Donc pour que bato nyonso na kati ya mboka batika bakoma ba idiot. Donc voilà, bango bakanisaka ndenge wana ete bazali et pourtant histoire ya Amérique eyebi yango ke moto moindo azali mayele koleka mondele na likambo etali loposo. Na likambo etali loposo kasi na kati na Amérique baza na ba savant bato na bwanya ebele koleka ba noir kasi bayebi yango malamu ete ba noir baza mayele koleka mindele bayebi yango bien. C'est pour ça que mon bango baza ko encadrer toujours bande ko ba mindele pour ba koma na ba savant ebele ba koma na bato mayele ebele pour que ba minimiser ba indo. Mais individuellement, il y a certains noirs qui sont de loin plus intelligents que les blancs, puisque les Arabes et les Noirs ne s'attendent pas au Soudan. L'ONU a décidé de diviser le Soudan en deux. Un Soudan du Sud pour les Noirs et un Soudan du Nord pour les Arabes. Kasi, na moko, bayebi ete, baindo, bazali mayele koleka mindele. Na kati ya mindele, bayebi yango ete, moko na kati na bango, bayebi ke baindo baza mayele koleka mindele. Alors, botala par exemple, na mboka ya Soudan, ba Arabe na ba Indo lokola bayoka na kate na Soudan, oni asali nini? Azwi mokano ya kokenda kokabola Soudan na biteni mibale. Azwi Soudan ya se apesi yango na ba noir, Soudan ya likolo apesi yango na ba Arabe. Pona nini? Parce que bazo yokana te. Lokola bazo koyokana te,
mboka ekotambola te. Po soki boza na kati ya mboka so boza koyokana te, mboka ekotambola te, bakosala nini? Bakokabola bino na bisika mibale, boyo bakengambo bakengambo pour ke bobanda po bosala mosala ya kotambusa mboka na bino. Yango namonaki Loni azwaki mokano ya kokende kokabola Soudan parce que amonaki ete ba noir ya Soudan na barabe bayokanaka te, alors esengeli bakabola bango batia mondelo po te bato na bato bavanda na esika na bango po batambusa mboka na bango. Puisque les racistes blancs sont indifférents au sage message dit Bena Congo, Martin Luther King, et que blanc n'attend que la voix de la violence, qu'on divise l'Amérique en deux, le sud pour les noirs et le nord pour les blancs. Bon, lokola ba mindele bazana bango ba raciste, c'est-à-dire ba lingi makamba ko kabola loposo, ba lingi koyoka mateya ya moko ya Bena Congo na kombo ya Martin Luther King te. Alors bango mindele bayoka kana bango kaka liloba ya violence, c'est-à-dire ya mobulu, bango bayoka na bango kaka liloba ya mobulu. Alors na yango esengeli sikoyo bakabola sikoyo Amérique na biteni mibale lokola ne bakabola ki Soudan, pour Soudan du Nord et Soudan du Sud, parce que barabe na baindo bandai koyokana te, esengeli bakabola bango. Lokola pe kuna na Amérique baindo na mindele bazoyokana te, esengeli sikoyo bakoka kokabola Amérique na biteni mibale. Ya Sud, c'est-à-dire ya C, bapesa yango na baindo, ya likolo bapesa yango na mindele. Voilà plan ya kokabola Amérique yango wana. Ya C bapesa yango na baindo, ya likolo bapesa yango na mindele. Po kimia ekoka kokota. Mais l'entêtement des racistes blancs risque de nous conduire à l'intervention des grands êtres de la planète Terre. Depuis le 15e siècle, l'Occident a colonisé le monde entier sur des bases inhumaines. L'Occident ennuie fondamentalement aux Asiatiques, aux Africains et aux peaux rouges d'Amérique. Kasi, mutu makasi ya barasiste ya mindele, en tout cas, ils ont risqué et même mokili oyo na intervention ya ba être, c'est-à-dire que ya bato na likolo, eko risqué et même na biso bitumba monene na kati ya mokili oyo. Pamba te longwa mobu ya koto moko na kama mitano. En tout cas, mindele bango bakendaki kokonza mokili mobimba. E na ndenge bango bakonzaki mokili mobimba, bakonzaki yango na lolenge ya mabe. Ya konyokola bato mosusu. Alors donc, mindele bango en tout cas, ba monisi vraiment bato nyonso pasi, ba monisi ba asiatique pasi, ba monisi ba africain pasi, ba monisi ba poswa motane pasi. Donc ba monisi bato pasi. C'est pourquoi il serait bon de recourir au forum bantou de vérité et réconciliation. À cette époque du début de l'ère du Verseau, où nous prônons la réconciliation des races, mais l'Occident qui a colonisé la peau rouge, le noir et le jaune sur des bases inhumaines, croit qu'il a le droit d'être le seul lieu de richesse dans un océan de misère. Alors, yango wana tolobi boye. Alobi ezali malamu tokenda na likambo ya kovanda ya kosolola po ete tokoka solo penda kotala mabe na biso oyo tosali pe tokoka kobongisa yango po ete tovanda esika moko pamba te tokoti na ekeke ya kinati masa. Epapi tozali koprone, tozali kosenga boyokani ekoka kozala na kati na baloposo. Kasi mindele oyo bango bakenda kokonza loposo ya motane, loposo ya moindo pe loposo ya mosaka na lolenge moko ya mabe, bango bakanisi kaka keno nkita ya mokili mobimba ezali kaka pona bango
bato mosusu bazala kobela na pasi banyokwamaka kaka. Alors kita nyonso ya mokili eza kaka mpona bango. Naturellement, ça ne marchera pas car tous les misérables qui se créent à travers le monde vont aller chercher les paradis en Europe. Il viendra donc un moment où les misérables du tiers-monde seront plus nombreux en Europe que le pur blanc. Kasi na yango, bongo na lolenge wana. En tout cas, ekosimba te. Ekosimba te pe kotambola malamu te, ya ete bozwa kita nyonso ya mokili mobimba ezala kaka na maboko na bino. Pamba te, bato na pasi nyonso tu, oyo bo kreye, bo sali yango na mokili mobimba, bango bakosala nini? Bakotika bamboka na bango po ete bakenda koluka bomengo na mokili na poto. Epai wapi bakokoma ebele, bato na pasi bakokoma ebele epai na bino na mokili na poto, alors na tango wana bino bokokoma muke na kati na mabeye na bino. Naturellement, cela va créer un autre problème pour l'Occident raciste, créer la prospérité sur place en Afrique, l'imbécile, créer la prospérité sur place en Afrique et en Asie si vous ne voulez pas que les Africains et les Asiatiques viennent en Europe. Mais ezali malamu, ekozala malamu naturellement, ete bokoka ko créer, ko sala ete bolamu, ekoka ko koma na epai ya bato baza komona pasi. Na tango wana okomona ete bakolo mboka bakovanda epai na bango bakoya lisusu epai na bino te. Alors soki bino boza kokoba kaka na mosala ya koyiba bango, kotia ba Hippolyte Kanambe na pouvoir poke bozwaka moyen ya koyiba, alors population na kati ya mboka ya Congo baza kosouffrir, bakosala ne bakobima baye epai boye. Tango bakoya epai boye bokomi kokule bango na babato awa na la Penduza etc. Alors ba mususu pe bazwi nguya ya kokota bakoya kokoma ibele awa, alors donc ekokoma isusu bitumba mususu etali baloposo. Alors esengeli kosunga nde ba leader visionnaire oyo bazosala ete basala mpona baimboka, badevelope mboka pour que bato baimboka bakoka kovanda epai na bango, bakoka koya epai na bino te. La Libye de Kadhafi était un pays prospère, mais depuis que l'Occident a décidé de tuer Kadhafi, le peuple libyen est devenu plus malheureux qu'avant. Libye, ya Kadhafi, ezalaki mboka moko ezalaki malamu mingi. Kasi, bamindele bazwaki mokano ya koboma Kadhafi. Mais botala ndenge Libye ekomi mawa mingi koleka ndenge Kadhafi asimbaki yango. L'Irak de Saddam Hussein était un pays prospère, mais depuis que l'Amérique a décidé de tuer Saddam Hussein, les Irakiens sont devenus plus malheureux. Irak, vous voyez l'Irak, Saddam Hussein, à l'époque, ezalaki mboka moko kitoko. Mais longo Amérique azwaki mokano ya koboma Saddam Hussein. Tala ndenge Irak ndenge ekomi lelo, ekomi mawa kopanzana, kokatana katana. Na époque ya Saddam Hussein. Ils tentent ainsi de résoudre leurs problèmes de façon religieuse, alimentant ainsi des nationalismes dits tiers-monde que l'Occident appelle du terrorisme islamique qui menace l'Europe à l'Akbar. Alors, natango yo, bango po baluka moyen ya ko se défendre. Basalini bake ko se regrouper na kati na bonzambe na bango pour que ba se défendre. Alors sikoyo bakomi ko benga bango donc ba islamique, bakomi ko benga bango ba terroriste. Voilà conséquence ya ko kenda ko détruire bamboka bato mosusu et ya ko bota lisusu makambo mosusu. Quant à la race bantou d'Afrique centrale, ba Congo Bangara, ba Swahili et les Baluba, je dis ceci: l'union fait la force.
ne vous désolidarisez pas devant le Tutsi rwandais qui est notre ennemi commun, sinon vous deviendrez faible. Bakongo, Bangala, Baswahili et Baluba, soyez solidaires et unis si vous voulez vaincre les Tutsi rwandais soutenus de l'extérieur qui le poussent à coloniser le Congo pour mettre main basse à sa terre et à sa richesse. Sikoyo, na bongwane pa na ye sikoyo na talibino sikoyo, bana ya babantu. Tala, matea na koyi kopesa bino yangoyo. Na lobi na bino boye bana bantu na kati na katsopa ya kati. Bakongo, Bangala, Baswahili, Baluba. Na lobi boye. Lisanga yango nde epesaka nguya. Koluka kokabwana te bino na bino. Pamba te bokopesa nguya epai ya Tutsi rwandais. Oyo bazali ba ennemi na biso nyonso. Pamba te soki bokabwani biteni na biteni bokokoma pete liboso na bango. Bakongo, Bangala, Baswahili, Baluba. Tozala lisanga moko. Tosima na loboko na loboko. Pone ya ete tokoka vaincre kolonga monguna oto bengi Tutsi rwandais oyo azali souteni o bazali kosunga ye na libanda pona ete baza kotinda ya kokonza biso pour ke bango bazwa lolenge ya kotia maboko na bakita oyo tozali nango na kati na mboka oyo. Voilà, mateya oyo le grand maître azali kopesa na biso oyo banyangala kata ya bakongole o bazanga bongo pe mayele o bamonaka na mosika te baza kokalifie ye ke azali tribaliste, azali régionaliste, azali mokaboli aye kokabola. Est-ce que parmi ba politiskayer na bino banyangala kata ya bapolitikare o baza na kati ya rassemblement o baza na kati na IDPS baza kopesa mateya oyo banyangala kata ya bakombata mosusu baza na kati na mboko baza kotelema mpona kofinga banyangala kata bokopesa ba mateya ya boy moto oyo aza koluka solution ya boy. Alors toza kokoba ma batata bandeko bolimbisi mwa moke. Il est regrettable de le constater que d'une manière générale, les Baswahili sont tous derrière Hippolyte Kanambe. Ainsi, les Tutsi rwandais s'attaquent au Bas-Congo avec l'indifférence des autres communautés nationales. Ezali mawape pasi ya komona ete Baswahili, d'une manière générale, bango bazali sima ya Hippolyte Kanambe. Et na yango, motoyo Tutsi rwandais, ba Tutsi rwandais, oyo Hippolyte Kanambe, azali ko bundisa ba Congo, alo ba mabota mosusu bovandi nye, bokangi maboko, boza kotala. Bozo tala na bino. Bokangi maboko bozo tala. Botiki ba Congo ba bunda bango moko. Baza ko buma bango, bofandi maboko bozo kotala. Pe bozo finga leader na bango. Waza ko bunda. Bitumba malamu ya kokangola mboka. Epota zo bundela biso nyonso. Yango tolobi ke bao nyonso baza ko finga les grands maîtres Fumumanda Nsemi, ce sont des collabos. Baza la ba collabo. Po bayebi ke moto azo bunde tumba ya solo ya kokangola Afrique centrale, yango bango baza ko finga baza ba collabo, il faut to s'attaquer na bango. Musala oyo ba matezoro baza ko sala. Baba sangana baza ko sala. Ba zolo baza ko sala. Ba Congo bo s'occuper na bato wana. Soki ba kimi na eta mongala et pas bangala toko s'occuper na bango. Mais bino bo s'occuper na ba traître na. Pendant que les démolus du Kassai et de l'UDPS croient à la victoire, les Tutsi rwandais prennent leurs terres pleines de diamants et jettent dans les fosses communes tous les démolus récalcitrants. Bolim se bamba watando.
Bolimbisi, wana ezalaki numéro 18, on a numéro 17. Aussitôt que les Bakongo sont vaincus, hein, tango, bozotika, batuti rwandais, na Hippolyte Kanambe, bazobunisa Bakongo, hein, aussitôt que les Bakongo sont vaincus, les Tutsis rwandais s'attaquent aux Demulu Kassaïens de l'UDPS pour l'endormir en nommant Premier ministre Sami Badibanga, Bruno Tshibala et Félix Tshisekedi. Omona tango bango bako gagner sikoyo Bakongo, bako sala nini, bako s'attaquer sikoyo pa baluba ya UDPS. Pona ko lalisa bango pongi malamu malamu. Pona ko lalisa baluba pongi malamu malamu. Basalini asalini bango batuti rwandais wana na moto na bango Hippolyte Kanambe ala Joseph Kabila. Basane ba nommé sikoyo Badibanga premier ministre. Après balongoli ba nommé sikoyo Tshibala, bazolongola après sikoyo baza ko nommé sikoyo Tshisekedi premier ministre. Po balalisa vraiment bango pongi ya libela. Pendant que les Demolu sud-kassaïens de l'UDPS croient à la victoire, les Tutsis rwandais prennent leurs terres pleines de diamants et jettent dans les fosses communes tous les Demolu récalcitrants. Alors, tango bango balali pongi, balali si bango pongi na nzela ya UDPS, pendant que balu bango bazo monango keza victoire, ezali elonga, alors les Tutsis rwandais bazo salani bazo zwa mabele na bango, ou ils en a diamant, bazo kamata bandeko na bango, bazo boaka bango na ba fausse commune. Denis Kambai du Grand Kassai, le petit crapaud Félix Tshisekedi, Sami Badibanga et tous les politiciens kassaïens, cette thèse, ils vont seulement se réveiller quand il sera trop tard. Malheur à ceux qui comprennent toujours en retard. Alors, pendant que Nani Denis Kambai, où il y a Grand Kassai, Nani Krapo yo babengi Félix Tshisekedi, Sami Badibanga, na ba politicien nyonso tu oyo ya Kassai bango nyonso baza ko vana nye. Alors bakoya ko lamuka kaka tango oyo bakomona ete basili baza isusu na esika te, baza isusu na mboka te, mabele babotoli. Alors mawa kaka na baoyo bakomprenaka makambo na retard. Après avoir maîtrisé les Demolu du Sud Kassai de l'UDPS, les Tutsis rwandais vont s'attaquer au Bangala, puis au Baswahili. Divisés pour bien régner, va leur servir. Tango bakosilisa sikoyo ko lokota sikoyo baluba, alors sikoyo a maîtriser baluba ya Kassai, ya UDPS, alors ba Tutsis rwandais sikoyo bakoya nini ko s'attaquer na biso sikoyo biso les derniers Bangala bofungola miso. Bakoya ko s'attaquer sikoyo na Bangala, et puis na Baswahili. Pamba te babengi yango ko kabola, il faut ko kabola bato pote bango ba koka soro penda ko renya na kati ya mboka. Bangala bozali averti. Bozali averti. Ce que basisi ba Kongo et ko komba baluba, omoni ndenge bazo sala baluba siko ko nomanga bango ba poste ya ministre po bango bazo wela poste ya premier ministre. So basisi ko nyata bango ba ko s'attaquer siko na morceau ya suka ezali bino Bangala. Osomon. Alors nous mettons en garde à Tundu ou à Sala Hippolyte Kanambe pour ayebisi Hippolyte Kanambe que bisoto zala les derniers. Pour ceux qui te bandi ko s'attaquer na bango, okosi sa mosala ya ko dominer te. Alors tika to attaquer bango les derniers. Pour bango bazaka moso dire. Osomon Bangala. Pendant que moto pamba oyo boketsa azola la pongi na nini na Belgique azo yambaka na ye ba collabo journaliste, il pense que azo ko yamba ba vrai journaliste. Yo somoli depuis député belge a dénoncé occupation
na parlement européen yo moni bango ba relier député belge wana kuna na Congo. Au moins est-ce que ba lobele ata makama député belge wana que non nous sommes sous occupation. Okui ko yamba bato ba ko tira poison au kufi lokola nyanga la kata mawa. Alors c'est pourquoi les grands maîtres Mwandansemi le répètent 3 fois que les Bakongo, les Bangala, les Baswahili et les Baluba doivent se tenir ensemble pour chasser les Tutsi rwandais Hippolyte Kanambe et ses frères Tutsi rwandais, ils sont 3000 qui travaillent actuellement pour la colonisation des Tutsi rwandais du Congo central. Soyons unis et l'union fait la force. Ingeta Ibobo Ibobo. Yangwana Tolobi Boy. Na le Yangwana donc le grand maître Mwandansemi Malobi Boy a répété ango mbala misato ete na Bakongo, na Bangala, na Baswahili, pe na Baluba, esengeli to simba na loboko, lisanga moko, poto benga na mopaya, oto bengi Hippolyte Kanambe, na bandeko na Tutsi Rwandais bazali koto misato na kati ya mboka, o baza kosala mosala ya kosunga ye pona kokonza biso na kati ya mboka. Alors donc, esengeli to zala lisanga moko, pambate lisanga yango nde esalaka bokasi nguya. Voilà, matondo mingi bama batata bandeko bana lisanga antimati. Donc wana ezalaki les grands maîtres Mwandansemi, les chefs saints de la race bantou de l'Afrique centrale, les chefs suprêmes de Bundu dia Congo. Donc les députés nationaux de la RD Congo, Kinshasa le 20 août 2017. Voilà message oyo conseil matea oyo fumu Mwandansemi a pesi na biso banso bama batata bandeko. Alors voilà, bandeko, mawa kaka na bandeko baza ko comprendre makambo. Bazo ko yeba, baza na ntuma na Nzambe, mais baza ko yeba te, kasi baza ko dénigrer. Mawa na bino penda mawa na bino, ba toyo ba comprendre ka makambo te. Ba comprendre makambo te. Mais moto lokola Mwandansemi, eza moto yo bokoki ko pesa respect monene. Hein? Mais ce gars qui est pas à Bamindele awa, mais bakotie dans un endroit luxueux. Moto a komeli bino Bible ya baindo. Bible ya baindo. Parce que mukanda obozo tanga kawana na na ba secte na bino eza abisote. Ba bengi yango la Bible romaine, ezo concerné bisote. Mais moto oya komeli bino mokanda mosanto ya baindo. Bo pesa moto wana respecté. Mais vous êtes un peuple maudit. Si vous vous comportez comme ça, vous êtes un peuple maudit. Tous ceux qui insultent Mwandansemi, ce sont des peuples maudits. Hein? Moto azali respecté na mokili mobimba. Mais vous avez cette chance d'avoir une personne comme ça, un personnage comme ça, comme celui-là. Mais bozo koka ko sosolo ete. Bozo koka ko simba ete loboko na loboko po bo zwa connaissance ezali wana po boko tsango na mabota mabino. Mais vous êtes un peuple maudit. Mais c'est très dangereux d'avoir un peuple maudit na kati ya mboka. Mais ce que ezali kozanga koyeba. Alors maintenant, le cas siko bo sosolo pote bo simba na loboko na les grands maîtres de la CESE Congo Fumu Mwandansemi. Voilà bama batata bandeko bana isanga antimati. Owana ezalaki message na memeli bino na pokwa na lelo. Pona bandeko batuna ki ete toza koyokana te ezalaki kama musala kasi tozongi lisusu tango iso tokoya kopesa bino toujours briefing na maza koleka na kati na mboka. Matondo mingi na bino banso, totumbeli bino banso, mokolo molamu, tokutana na bino isusu mbala asima. Matondo mingi na bino banso.